Azapa maman na ye. Mais enfin au moins maman na ye azali na domicile. Mukande zawa. Contrairement à Obato babanaki ofinga qui azana place au fandate azana ndako te maintenant le monde babaza. Ndapa ngwe zawa foyer te papa. Nga karashika so a chrétien ngata ya pamba na ko clasher ye na ko classer na maman ni grave parce que na lingake te. Et puis yene nga zawa na aza parmi batu o basala ba complot ya arrestation na nga ya prison na lingake te. Moi c'est Mungai. Moi je vais t'informer aujourd'hui Sarah. Natala ba live na yo. Natala ka ba live il y a la Chine. Kasi tanga lo ba batiza ya pesa ki ba preuve. Bon yo te kasi ye. La Chine. Na lobby la Chine et lobby ye mutu akomi ba preuve nango kasi. Le grand esprit esprit faible non grand esprit est synonyme. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, Mbote Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Mbote Bandeko Balandi à Top Media Télévision, le meilleur fan du monde, je vous salue. C'est grâce à vous, des fois, Tadingalapa, Nayebi était ce qui te sali émission, Bokolanda, Boko Tondi Samawana, Boko continue, Boko Salabaka, Ndenge, Bo Mesana, Boko Salabaka, Nabino, Napesi Bino, Mbote Bisika, Ezoami Bino, Tolali, Tolamuki, Makambo, Ezo Iya, Sekoya, Makambo, Ezo Bota, Sekobota. Donc, c'est-à-dire que actualité eza continue eza ko sala somo ezo ko sauter na miso batu. Oh, des fois nous les autres on ne sait pas nini il faut to loba nini il faut to sala mais tozo senga ka nzambe abate la mitema ya batu surtout bino baeboza na poto. Maman Olga Kabelo encore une fois a frappé les sous Kombo et Komi David na yebite Goliath nani oye azoko kweisa, mais je pense que bino nyonso boyebi Goliath oyo azalaki liboso ya Maman Olga Kabelo. Jusque là tomoni lokola ete Maman Kabelo azoko mené na marquoir, parce que ici il est question de nous amener des preuves, il est question ya koloba o na monaki bande ko ebele bazoko commenter na ba page na ba commentaire rebelle. Nous avons besoin de preuves. Donc coup sur coup, j'allais dire oyo ezak ce qui balobi I Maman Olga ye a memel biso iwana atalisi biso na makambo yo et sengeli. Aujourd'hui il y a encore 4 vérités oyo il faut ebima par rapport à la sortie médiatique oyo Maman Olga Kabelo auti ko sala il y a même pas 5 heures du temps. Sarato la azali sous na 4 vérités wana na maboko na ye ensemble to koluka moto kundola oyo zalaki impossible to comme sango possible na émission au le code de bonne conduite. Voilà, un grand merci à l'équipe technique au bozo accompagné biso awa tongo ya lelo. Un grand merci à papa Diego Milito parce que yo permettre que nous puissions faire réaliser cette émission awa na résidence Nabino. Un grand merci na bochwale na sima ya machine kuna azoko sala montage. Un grand merci à maman Nathalie Nana Moussibou. Un grand merci à président bébé Angelos, maman Fatou, maman Makia Lakumba, ba maman Nyonso oyo ba lingaka émission oyo na pesi bino mbote. Un grand merci à Maman Bijon Ketani, Mopanzi à papa Jean-Pascal Leka. Merci beaucoup papa Jean-Pascal Leka parce que bon na Maman Bijon Ketani, maman 90%. Vraiment, il faut avoir une maman comme Maman Bijou. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de papa Noema Vakala Nzinga. Elle est toujours correcte, mère à triplé. Un grand merci à Maman Déborah Lubanda Kilo, mère à Calgary. Maman, merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Un grand merci aussi à Maman Yvette Mbango, Abou Pia, Tadingalapa. Ici, je commence mon émission avec Sarah Tola, Bandeko Balandi, ceux qui tournent le langage moko, Nabon des livres, Okofongo la Pena, plateau pour que les enfants de Dieu, Babonné, Nyon, va comprendre que je suis avec celle que nous appelons tous la Tola. Voilà, mesdames et messieurs, Erna Bongsa, chemise, Boy, Elinga Kolobake, c'est que Sarah Aza Pembeni. Non, Lukamwena Pesaye Maloba. Justement pour vous dire, vous savez tous que hier, Sarah Azalaki na live naye, il y avait des audios. Oyo et Kata Kiakokata. Sincèrement, awa bokozwa exclusivité, il y a ba audio wana nyonso. Il est temps. Oh naye sakabande ko balandi ba nyonso na makambo tolinga koloba awa bazwa bakota na kati ya kombi mais ba fanda 5-5 parce que espace ekozala te po baza moi ebele bon des livres na kanisi et so fongola ki déjà
Sarah to luka moyen to pesa Sarah to la maloba pe to continuer émission na biso on ndenge bonzambe lobby ekoleka lelo soki to sala musala na ndenge esengeli la tola mbote ndeko tadi bonne santé. Ouais, ça va très bien. Ba perika nous moi mon piku hein. Ouais, ya business faut chala poteka kabelo faut zanala ba olga bana bala ateka kabelo pambata ana la parce que pour somba kabelo faut zana chicon Sozan chiconté oteka kabelo te. Mais du coup natuna Sarah une petite question. Mais oteka no ba kabelo pour ça niveau par niveau. Mais poteka bna kabelo ba kabelo boye akabela Olga ana ya $3000 wana na jusqu'au au somango 20 pièces to 50 pièces. Oui, beaucoup fisi combien? Faut un patron hein. Olga bana bala. Mais Sarah, j'aimerais vous poser une petite question. Nazaki n'a besoin de l'auto analyser sur certaines choses, mais quand tu as parlé de Olga Kabelo, une question est Yelingai. Sarah, Olga c'est une maman. Elle a un homme, elle a des enfants à la maison, ok? Ouais. Aujourd'hui, lorsque tu vois Olga, ba sortie médiatique naïe entre autres, Oyo, Aoutu Kosei, Labiso, Lolo, Mokolo, il y a mercredi, toi en tant que Sarah, Bozali naïe. Bozo Kosolola, je sais que Yozali parmi Batu Oyo Pena, Mama Wana, que je dois beaucoup du respect à Sali confiance. Est-ce que Bozo soit tant ya Kosolana y était par rapport ya ba sortie médiatique naïe Oyo Bazo se caillé trop, Bazo lobake à Sali dépression, et moi futilité comme moi trop. Bozo soit tant ya Solana, Maman Olga te ya koluka ko changer façon ya ko sala la makamunae. Bon. Maman Olga Mokonzi Kabelo aza YouTubeuse te. Mokolo kombo wana lobi balongola Mokonzi. Te, Mokonzi eza non comme. Ah, Sarah. Mokonzi. To banda émission te Sarah. Mokonzi eza non comme. Mais Thomas Kaka vérité te. Mokonzi ezali kombo Karine Abatiza Olga Kabelo Mokonzi ya Kabelo. Ozana ba preuve ya une place à baptiser. Moi c'est ngai moi je vais t'informer aujourd'hui Sarah. Natala ba live na yo. Natala ka ba live ya la Chine. Kasi tanga lo ba baptiser ya pesa ki ba preuve. Bon yo te kasi ye. La Chine na lobi la Chine et lobby ye mutu akomi ba preuve na ngo kasi. Moi quand il y a pas de preuve, j'analyse pas. Okay. Comme on n'a pas de preuve que Yemta baptisa qui Olga, j'en passe. Ok. Na robenga Olga Mokonzi ya Kabelo. Voilà. Donc Olga Mokonzi ya Kabelo aza YouTubeuse te. Aza chroniqueur te, aza bassiste te. Ok. Aza humain. Omoni t'a dit pour supporter pression ya ba youtubeur na ba youtubeuse ma finga bien sûr ta réseaux sociaux. Faut un nerf solide. En tout cas, faut appeler monter ma makasi. Si vous avez un nerf solide, toi monter à makasi, tu as aussi bénédiction pour répondre. On doit comprendre Olga. Exactement que ça on a sentiment et à répondre non. Et ça bilo mzuzu est choqué. Et puis surtout le choquera. Mouvement au sunga trop na vie. A commis même pas na cheville na mais a finga o. Et tournera moi cerveau mon qui pendant que est nerve en fait. Ce que elle est que là est na sa kanda za mutaza humain akoko taper live parce qu'il y a silikaki mais il accepte que zo rabissé na moni loka o rabissé zate ngam ta finginga na ko éclairci na ko expliquer na réseaux sociaux ce que là on est rabissé mais oh zo mona te que commis de fois ko laksa banda ku bakiti des choses yo ngapi na laksa oza vanité muta finginga que ça oza bakiti ya salité que ça oza bakiti ya moins cher et non filmé. Non filmé ma casse, non filmé. Na tchelo na facture avant tous. Oya na gombe, oya ko découvrir maison avant tous. Oyo ka prix ya ba kitio e bandi prix ya moins cher avant tous. Ozo comprendre non filmé t'as dit non filmé. Non filmé ma casse, non filmé. Mais une grande dame une grande dame le grand esprit esprit faible. Non, cause la grande non, cause la grande esprit est synonyme ya kamnoté. C'est faux et archi faux. Au cause de la grand esprit, mais sopeli comment esengi que grand esprit à répondre.
soit au moins le bic kara moi on m'insulte partout. Il y a des fois bati musu pata banda au fin na réseaux sociaux bi que ti lolo baluka droit de réponse non on répondre ba baza mais na mutu musu ça chrétien aka na na répondre. Pourquoi? Parce que na répondre avec haine na linga mutu wana te ya on a eu répondre basé belé nga karashika soit chrétien ata ya pamba na ko clasher na ko classer na maman est grave parce que na linga ke te. Et puis yene nga za wana aza parmi batu o basala ba complot ya arrestation na nga ya prison na linga ke te. Alors naza très clair mais eza na batu combien o ba finga nga na réseaux sociaux tongo midi n'est-ce pas répondre te a ekota la kutu te o ya fingio mwana pe anenga finga ko nga biya ya là-bas à comité mais eza makambo susu so bangi balati so ya babimaka balobaka batika ngo te eleka nga balinga balati nga makambo ebele abababelelanga na otika te nokanga mnono te neti Olga baolati se kindumba oyo azati kindumba ndumba mayandi oyo azati nazoya wana nazoya la Chine pe basengi balobi asalaka émission makolo ngulu yalakisa no mwana bota nazoya malembe par ça nzambe nanga tolingi tokoma sukuna nzambe wani eza na bilo misusu nazolingo ke nanga te yalakisi biso alakisi mwana bota mais ozomona te ke mama Olga Kabelo na la Chine bazolinga bakoma kaka ndenge moko parce que moi à ce que je sache quand je prends le temps avec la sincérité je suis contre personne ni Yoza Awa ni mama Kabelo ni Karine contre personne mais si je mettais des émissions qui se passent ici et pas à Yonanga ou bien ba émission oyo ba frère nanga misusu ba mura ba nan bazo sala jusque là nana yoki injurté insulté bazo finga maman mo boubie bazo tenir ba propos mo ya kilo contrairement na o ezo le kana chaîne propre ya Karine c'est les insultes. Est-ce que c'est important aussi pour maman Olga à céder na ba bêtise oyo ezo koloba mawana na kombo na bien que yé aza consciente que na ba makambo nyonso bazo ko belela ye wana aza na quantité entre autres bazo senga ye asala émission ya makolongulu. Vous voyez pas que comme trop terre à terre. Déjà Olga a cédé te pe a ko cédaka te mais azo cédé au monité que a auto sala live a pour live pour à répondre makambo ya bakiti déjà au cédé oui ya ko cédé te tadi nga mutu so fingi bakiti danga en tout cas na robenga ta 50 caméramen na futi bango bambongo coupage ba filmer bakiti nandako na bakaro nandako na makambo toilette nga na sala ka mais ba ya makambo finga ki que Karine alia na toilette na ngai et tout et ça makambo ba finga ki ye esenga ki aya à se défendre biso tunde to sabo to défendre mais koleka ete ngala kina ndako Olga te na koma poto te bon so makambo bazo senga yo pe beta même atatu yango na bi te to koma bomba question na bomba bombela ngango ko boaka te OK on comprendre tango ngande na zabo tango ba lobi makamandaka Olga na ko défendre ete nga komi no ndako Olga te OK ce qu'on a défendre ndeni il y a d'autres choses. Il faut y mokoka Olga à éclaircir bat. Pour finga Olga ndaku salité, mir salité. Ce que Olga lobi ke yena ndaku na bana mike ala kisi mir na ningeza tout blanc. Muta salité ba yeba na mir na yanda. Ye mir neza pembe. C'est tout à fait normal. A se rabaisser te. Aye ko expliquer makambo bolinga balati seza yete. Et ça défense. Muta ko défendre Olga ko le kaye moko pe azate to défendre oui. Mais il y a d'autres choses. Parmi nous, les youtubeurs, nous sommes défendre Olga. Moutaye bien oka Olga emoko. Moutakina andaka Olga zate. Ce que moutoa kena andaka Olga a confirmé que ndaku ne a salité. Moutako yo démentir en wizana. Mais azwaka matière apesi bino batu ko défendre yi. Ah, zo matière apesa sodeni. Bino bo sali parce que ekobiman ekoza. Soki biso to sali ezalaka to yo soigner. Tamye ye moko azo filmer botala mir nanga, botala carreau, botala tapis, botala kiti. Au contraire, il y a onde quoi na moi ça solo parce que ba incite ande quoi na nyonso ezalaka mensonge. Surtout vérifier ndumba babimise garçon o makangu na ye. Famille garçon ya ki réseaux sociaux. Lukuta. Mayanzi peza lukuta. Siko yebisanga alata ou bien poster nini? Ba lobia sala émission makolongulu. Omoni ndenge yonanga tomatina
na tapis makolo bon de livre oh quand on a biso ton biso makolo ngulu ton a tapis donc ndenge to fandi boyo nanga boyo na tapis to tie makolo na biso na tapis ye Olga sala pe boyo bandi maye ba mona soka mayanzi wazana quel genre des émissions des fois je sens na salité na monoko donc je sais pas nabi mutasali plus de 20 ans na poto nabi bata poto mayanzi pe zara kuna na bana no tuna question loka biso no to koma kuna te to tuna to yeba bande ko bozara na poto obolanda biso to lingi to yeba mayanzi pe zara na poto mutasali 20 ans na poto azara na mayanzi na poto azolata ba chaussures ba basket ba talons azana mayanzi na poto t'as dit allez-y comprendre place cerveau ya mutu eza la personne elle est basée où aza basée na insulte na mafinga une femme insensée alinga kota Olga na Karine Olga kota te comment tu peux demander à une femme mariée à sa l'émission une femme qui se respecte une femme entrepreneur moi si obatu ba respectera ba banga kasa la émission makolongulu akomi tata onda akomi nganga siko ye wana karashika yozo senga Olga kutala kisaka makolo yo la kisa mutakala mabele masoko tout ozana nini kombo wana mususu ozwa nini tadi tikanga ye wana mutotala ala kisa mabele masoko nzoto bokiba tout s'il vous plaît azana nini s'il vous plaît non question tunaki kolobanga s'il vous plaît comme chinois Sarah s'il vous plaît allez les Olga chou attaquer s'il vous plaît les Olga chou attaquer attaquer ouais moi je préfère bien pour la bonne cause qu'on puisse attaquer pour la bonne cause non changer nature et millier et influencer ngaité oui ma belle était ne prononce pas des non Sarah bien pas phrase na français na prononcer non s'il vous plaît pendant lobaka yango nde oya la kisa biso yango na loba pesa nga ba kombo ezo convenir to continuer na émission to continuer te poponga na expliquer bien fona tanga pianga ona français na awa to loba makambo ya mayanzi to komi makambo ba sengi yete ke a filmer nzoto na ye balobi li yanzi ya makolo eza makolo ye a filma mutakala te azwa nini do to suka wana c'est tout to suka ne tadi yo komo katanga maloba na émission Sarah maman olobi mayanzi na pétition mayanzi oui on se limite loko lingi ba fo ba mo wana te na tanga nguni kasi pona ngina expliquer mon comment ouais échanger forme s'il vous plaît Sarah je vous dois du respect bon na benga ba komboni nzoto kando lobi au public nzoto ça suffit a public nzoto à part banyonyo à part wana eleki Sarah évolue tenatuni banyonyo eleki nous avons des questions à ba feshul eleki nom de Dieu so eleki olobi na ngai to avancer eleki to avancer sko yazo senga Olga la kisa makolo yekuta la kisa motaka ba fela manyonyo nyonso tu wana mabele alakisa nyonso tu wana basima na ye bafwenge bamasoko baluketu nyonso wana sikoyo alakisa ngo na réseaux sociaux elle a gagné quoi po asenga mwasi ya moto alakise makolo on va où elle a tout elle a tout preuve azo monité exercice apesi Olga ye moko azo s'afficher te azo tinda bana na ye ba chinois ba s'attaquer na Olga on va où même si on s'attaque à Olga chaque jour à côté mbongo a perique était comme chaque jour mutako sauter parce qu'on va où avec les pieds de Olga que non Olga ninga za na poto wana na mayandi et boilo putain atanga Sarah le leçon na mayandi na Kishasa na comme na poto mayandi aussi là c'est tombé trop bas là parce que trop bas wana oyo za na ba penser na ona niveau maele na yo na niveau classe maman na tangisele la wana tu veux ramener tout le monde là-bas à la bassesse. Je peux jamais faire des analyses à propos de makolo mayandi. Non, ça c'est trop bas. Ça ne convient pas. Et puis moi ce qui me fait mal ici je prends pas la part de maman Olga. Mais c'est juste pour question poto kobo sanate na kobo sanelo côté nazan kutu awa ndeka ngazo longwa nazo tuno des questions moko na komaki na papier nanga ya jaune pour na makambo ya mwana po na lingaki na lekisango mais et zo matafuna tunango kaka moi je dirais mes frères et sœurs tu sais hein photo relever niveau nanu ya ba débat na biso ya ba discussion na biso. Débé longwe la kisanga lopango et comme la kisanga makolo kindo kité. Tu sais, moi je croyais on allait peut-être na ba live oyo ya ko bano yebisa biso que non
bino bofingaka Madame Karine Tala, Madame Karine a ceci, Madame Karine a cela, elle n'a plus ce niveau, elle n'a plus le temps. Mais vous continuez quand Coco s'en déconne, moi si pour Nanine. Elle est grande pendant que Ngaïnde na fandia na yebike asa grande été. Pendant que bino pendenge bozo sala ba émission wana na ye boyebike elle n'est pas grande. Preuve. Hier moi je suivais votre live. Beaucoup même attendre 800 personnes na live. Même pas 800. Bolinga kamutu wana bona besoin bo accompagner bo sungaye. Akene liboso. Mais boluka moyen moko boye ba garder fou mon boye pour que son travail aille de l'avant. Au lieu il y a que les insultes et les insultes. À quoi bon? Sincèrement, nota et sous bah live on a été pour natalaka. Ouais, sérieusement je peux pas perdre encore mon temps. Naza a besoin de toutes nos questions. Oh, dernièrement AP Madame Olga bah salaki kozong avec Madame Karine. Est-ce que yo motozo solana ye moi na pena azato azate akwa betu la ta moi li solo moi bongote ya makambo déjà non déjà bango babeba na déjà mamba bazemi tout ça là azaki suna bangote en fait koloba moi na zato azate ibango kande bayebi mais à ce que je sache moi na moi si on a soka ki na mukanda soka zai na mwana rien avec tous ces genres d'insultes dans les réseaux sociaux. Bébé silicone, bébé zongisa, bébé lekisa, mais mais aussi par rapport à l'émission d'hier, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé, entre autres il y a une maman Azaso en France, Azaso professeur à Benginga lobi makambutu to makambutu yo lobaki wana na kati émission eza lokuta Karine Azana Mukanda 5 ans, Karine d'ailleurs présentement s'il vous plaît. Présentement, Azali chez sa belle famille, wana mamana na j'ai tout. Elle n'a j'ai tout. Maman wana yemoko. Elle était consciente. Elle se présenta qui? Elle est une Congolaise. Il y a Brazzaville. Bazali, ba camarade, il y a maman Charlotte, maman Nabiso que je dois beaucoup du respect. Biye Azali Moutou, il y a maman Olang. Madame Karine Azali chez sa belle. Lobby chez sa belle famille. Azana vervier par maman Chacha. Mais il y a le biaza chez sa belle famille. Vervier papa. Azana na mwana, elle a vu déjà l'enfant. C'est belle famille ezananda ko bakoya. Patati patata. Belle famille ezananda ko bakoya. Makamunyo zotolobaki ya mokande za lokuta. Belle famille ezananda. Au moins na poto poto ya loka Kishasa te. Bazananda. Bazana bandaku. Na poto bara na bandaku na bango ezala toujours. Tadi sala effort yo en pleine. Désolé, excusez hein, excusez-moi. Excusez-moi vraiment c'est eza makamunga mo do na télé mais la bateau ana plateau mais donc ça m'arrive des fois. Comprendre bana ndaku te. Te bana ndaku mama. Bana ndaku te parce que banda kwa poto ezara juste. Donc bana ndaku te la kisi que mama ya mobali na ana kisasa. Yende maabo kilo na ye. Belle famille na ezate kende na Congo. Ah po makamane aka na Congo atozara famille mobimba. Banoko ba mama leki oya na pang mo bokuti banoko ba mama leki na poto ya la te. Siko belle famille oya kendele di ya wapi. Ezala te na poto ya la te ko. Donc ça que bango nyonso bazotambola kana lokuta. Oh. Ezala te na poto kuta ke po awa na Kishasa ezap na okuta lopango balakisi o noko na biso. O leki ya mama ya mwasi. O kuna mama leki ya ba mama. O kuna mwana ya na biso mobala kufa. Bango tu ba lopango mo na poto okuta ngwapi. Et puis bwana tokoza na poto tokoza biso surtout na poto mais mutu na ndaku na ye. Et puis banda ko ça juste bokilo nini famille nini o ya kendela ba yambie famille en famille wapi pe mais azana vervier et pas maman na ye. Mais akoki foyer te azana vervier. Mais au moins maintenant siko yo zo metu na te akepa mbali tendeni ba ko sa biso akangi bisa ozozonga na sujet wana te poani. Non même non ba kanga bisa kate to mona ya nga na esa ki otadi déménagement to mona ki spécial déménagement on a vu siko wapi spécial aménagement on arrange les choses ba ko zwanda ku le temps baba no bonsanda ku malembe spécial kokanga conteneur nanga batu ba monaka déménagement nanga pe batu ba monaki et ko dépotage nanga batu ba monaki siko wapi
aménagement. Batu nanga pe question na pas batu mombo yoka ya ba chinois. Répondre bango ko t'a dit. Répondre te. Akosa biso ke ake Dubai mais yo les répondre na yebsa que non jour azo sa dépotage c'était en direct et batu nyonso baba no mona ndenge bazo kitsa bilo na ye na Jamaïque, tout le monde était là, atie caméra na ye voiture na ye babilo na ye nyonso alobaki. Wana kutu c'est tout le monde a une réflexion. C'est terre à terre. Na ye na bilo kuta koteka na etina ba mesa na bara tapi na nga Louis Vuitton ye yango yo. Mbetu na nga na sombaka 5000 na tekela ngo député 25000 mabe. Mais tozonga nano na sujet na biso tozonga nano na sujet na biso on s'est dit qu'elle est chez sa belle famille aza pa maman na ye mais enfin au moins maman na ye azali na domicile mukande zawa contrairement à obatu babana ki ofinga ke aza na place ofanda te aza na ndako te maintenant le monde babaza ndapa ngo zawa foyer te papa foyer tanga longwaka pa feli babengana kaya kenda pa mama ne po ani asalaka shosho bazweli ndako avandaka te foyer. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse quitter sa maison là où elle était? Otuni t'as dit moto mobimba beba na kana batu abeba na kaka na batu tolo baka batu na nyoso ba mabe non. Mais Sarah, je reviens encore sur ces sujets par rapport à Yamama. Moi, vraiment, mais hier, tout le monde qui est télémaki, papa, tu moi, na statue, maman, tu et du coup, Kaboebou, photo wana elongwe. Les gens disaient même que les amours na mutumosu, mokolo mwana télémi, yango ba effacer. Et comment qui insista qui pensa ba effacer ngo. Sinon, tu vas porter plainte. Mais c'est trop tard, malgré qu'on va effacer, moi on a continué les réseaux sociaux. Basali da ba capture. Tout ça pour pas étouffer sujet à Olga. OK. Parce que le côté moi na pas mamie qui na réseaux sociaux. Exactement, qu'est-ce qui se passe, Sarah? Yo, on a beaucoup plus na les réseaux sociaux, on a na temps et belé, tu prends ton temps pour étudier un peu, de comprendre certaines choses. Qu'est-ce qui se passe exactement? Le souci est à la ganine, c'est d'éprouver na mokili ke biso toza nango pendant que toza nango te ou bien eza que toza nango mais tozo linga kolaksa na batu te. Wana kaka ko prouver na mokili que toza nango mais toza nango te. Ta neti boy. Soit disant nga ko sabatu ke chambre à moi nae siko e coïncide que au moins na crèche e coïncide que biloko nyonso to ya na crèche ba tiroir ba nini ya bana e revese que za ki chambre à crèche macha ngona vidéo pona ko attirer ka batu na yo wana ba femme insensée wana ba saela ki ba cotisation ba continuer pour croire nae en dehors de ça au filme mobile na yo so akenda so ba téléphone s'occuper ya yo s'occuper ya nani eyebanité afuti mbongo to kika mungongo ba ça c'est combien et souki ka wana place pas misi mbongo to moniteo nga mobile na nga sombela nga biloko bongo baso mibali na ba sombela ba mapango ba 100 000 200 000 ba lo ba dini to filme pe kaka t'as-tu ce monde ba nazo ba même ko sala analyse il y a trop des antivaleurs sur ces sujets, il y a trop de bêtises donc mobile na yo moko ake soki pe ko sombelo eloko soki pe ayo te poto kika mungongo. Ça c'est combien ba pesi prix place mbongo pesa mito monité bala moko posto nga mobile na nga akenda apesa nga ba cadeau akenda sombela nga téléphone bongo siko basi o mibali ba sombela bango ba mapangwe ba lobani. Est-ce que Sarah je batabu fatu basi ambongo o ba sombaka ba bijoux matin midi soir loboko atabu fatu apambe ko sombata 20 parcelles ba lobani. Basi o mibali ba otongela bango ba chantier ba lobani. Merci. Basi o mibali ba osomela bango ba jipa ba $50,000. Camarade nga ba otosomele jipa sika à $50,000. A filmer. Trop bas. Sérieux? Trop bas, t'as dit. Moi ça me choque. Ça me choque. T'as dit que c'est un sujet poto te. Beta tourna poto. Ba chinois ba lobi soza moi si. Beta tourna poto. Mutu na banga na poto na lekie na vie sociale.
poto kokenda ngo ya synonyme obonga te tala ba ebele o ba souffrir bola na bagarre bola na banzela bozangela kolia bokanga maboke salon nga o ezalo wa 10 chambres bakanga mikanga bande on a biso ba souffrir be na poto on insulte pas to sekate mais ça bateau ba réfléchissait bien té et ça bateau pas poser ba acte wana ouais ponga poto pona ke nango fona réfléchir 1000 fois lobana kende ko beta tour mais pona ke obeta tour il faisait na cause ngalinga mbongo na voyage au felete na voyage kabu na ke poto bon moninga sara comme France na dépenser billet na dépenser hôtel séjour jusqu'au na gagné netini lokumu kaka. Ok, na hipoto. Non, ça n'a pas de sens. Merci Sarah. Damien a un budget wana. Na sombila on bakabelo. Continue ngala. Voilà, moi on a osenga makambu ya ba audio oyo sincèrement j'ai beaucoup réfléchi. Non, Sarah, s'il vous plaît, makambu ya ba audio avec tout le respect que je dois. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce que nakoloba? S'il te plaît, oui, osa invité yonanga to discuter to kasi yango na biyokanga police ya débat. Apparemment lelo yene émission boye na émission kitoko. S'il te plaît yokapenga. Maman, nga mutu naza na maloba. Kasi mais yoza na maloba siko ngane na za baba. S'il vous plaît, je vous dois du respect, s'il vous plaît. Les audios, je préfère pas. Je préfère pas. Yokanasi ça, s'il vous plaît. Je dois du respect aux mamans. Avec tout le respect que je dois à ma maman Oyo. Namakambu Ongana Yoki Libanda avant ba audio Oyo. J'ai beaucoup réfléchi que je peux pas collecter ça ba audio Oyo. Non, je n'aimerais pas que aujourd'hui audio au biso tokoki ko balancer awa ezala occasion pour na batu misusu pour ba profiter na makambo elobami awa. Non, je n'aimerais pas que aujourd'hui même si yo mutu donc kolobité je suis obligé de te protéger. Non, s'il vous plaît, même si eza voix na yote je suis obligé de te protéger toi Sarah parce que lorsque ces audios toko diffuser yango tu seras obligé ya ko tia commentaire et commentaire wana et engager yo. Non, Sarah, je dois du respect na ba maman nyonso. Non, Sarah. Mais tu sais non, eza 12 te. Moi Jakina aza maman lokola maman oyo abotanga maman mami que je salue. S'il vous plaît. Maman wana azali lokola maman de abotinga, maman chacha aza lokola maman mami odon kabotinga. Sarah, je respecte maman. Je ne veux pas Sarah, nalobi na lingi eloko wana. Sarah, c'est pas bien à tout moment. S'il te plaît, s'il vous plaît, Sarah. Sarah, s'il vous plaît. Yo yeto ça la émission. Opposé nga ba question na annonce pas nyo no saki ngote. Oloba ite ke to lexa ba voice tété. Non, Sarah. Tu sais, hein? Non, l'annonce n'a eu confirmé Sarah, c'est une émission. Je peux annoncer quelque chose quand je trouve que Nakati Kuna Ezana Makamwa Bienté, je peux pas coacher personnalité. Il y a émission dans le code de bonne conduite en cause. Hein? Donc, par rapport à bon de livre, s'il vous plaît. Bon de livre, c'est moi, on a présentateur, il y a émission. Non, ça.